lobela moté pourquoi moi est-ce que makambo ebani makambo ebanzi wana lobby nesi te mobali na yenga mobali nini abala Mireille na ngola o famille na yebe balingi tenga bi famille nini pour ça la violence beaucoup dans l'hôpital beaucoup dans des conabino c'est ça oui bétaté tout oui bétaté une semaine on dirait le moka kabou maman na dit ko tama kelele maman ba sacré banani bakeko bakena na sénateur bakeko vanda kuna babile londe lelo to zela titre bango bakoya nzoka tina osa bongo déjà ça kufaki bon Amina na bengaki ye Mira azobela bona bonda apesenga mama nini a expliquer nga pe tension étoile boyena boyenga lobi bima Kinshasa ti alobi te ba traiter nga nanu et les kanango nga bien d'accord lokola eza peka ya sucre il fallait ka obima po ezaki sucre na tension après na bandi ko soloka na Amina bazaki na ye ti na ndenge to na ye koyoka lobby babenga po bayebisanga ki akufu lobby on dirait ka koloka na ndako ngai na bandi ko benga ba na mbula o mami ra esa aka malade na hospital bonzo comme ça beke mabala bo bokota bonzo tele maté une semaine ya bon na ndenge donc on dirait ngabi botie na hôpital moko oyo amonaka batu papa bato aboyaki te mais alobaki na ngai étoile na minute na noka eza bien témoin to sala ba ko changer eza te to sambela ka nzambe soki a changer moi santé mais c'est amélioré et bon to changer ndenga na biso bité wana samedi ngabi te soki s'améliorer muke soki bo longwe wana bima na Kinshasa OK ayebisi ngai mama tokosala bonga bibobima Kinshasa nde tosolo na bande obenga chaque jour dimanche na bengi alobi mama touti kuna nake kola na ndako tokozonga lobi nde tinde bakende kozonga lobi tellement akufaki banda 3h bato bakotaka te tango baye kokota 15h nde baye kozwa sikoyo nini baye ko remarquer sango wana ke Mira azali te. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na ngolo babonde de Rolex sa perruque wana bomona ba sorte nion so ba perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable pour so ma perruque na yo pour ciao robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, bazutunanga au sol la canine pour atteindre la uniforme. Donc, na école qui savino oyo eza mafuta ongamukona salaka et telisaka eza pona teint clair, bagam différents eza caramel, métis, chocolat, pona commentinyo kaka ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, ko hésiter te ko contacter biso na WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Aïe! Elenge mobali, elenge mwasi. Papa
maman yo moto ozali na problème ya taille ya po pe ya suki tala esika oyo solution efandi yango oyo toza wa taille chez maman Nicole Malonga oyo aza ko traiter bato na produit naturel lokola pona basi ezali na pomade toza wa taille ezwa pona ko vimbisa ba fesse ezala kitoko pe elengi na komona soki ozali na mabele mikie to pe mabele kwe koma lokola chaussette yeba ke na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe pesi yango forme ya elengi toza wa taille tozali pe na huile pona ba tampon tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola ba tache nyonso tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo plat pe osepeli na yango suki ya motu esesila yo tala kisi oyo ekoki kosunga yo suki ebota na motu yango oyo tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona ba type nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe na toza wa taille tozali pe na siro pona kobongisa ba fesse ya ba mama pona bana mibali tobosani éjaculation précoce hémorroïde impuissance sexuelle peni mokie na toza wa taille ekozonga monene toza wa force oyo ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto yeyo mama Nicole Malonga la patrona mwasi nzambe kaka ndenge balobaka bayibi outillage kasi babosani artisan nganga ta forme mwana na ye kasi azali na formule moko o abombaka pona ye moko ya biso esalemaka na maboko te esalemaka nde na ba machine toza wa taille c'est naturel o Yana
Bonjour. Bonjour mes condoléances. Exemple TV tonso taranga te. Mais répondre à la ba fanatique na ba kala ba. Non, ça va pas. Ba mono te? Non, ça va. C'est faux, il est qui n'a commis bien. Il y a des gens qui ont coupé. Il y a des gens qui ont commis bien. C'est pas qu'à la tête de la misère. Bayanangaye, Bayanangaye TV, Bayanangaye, 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 Yadadi, Yamireille, Yadadi, Yamireille, na voice to la ya mega ya ngana katikati ya dadi na kwe ya de ya bade ngana katikati ya dadi na kwe ya na ngai C'était ma passe de Mireille, ça t'a eu beaucoup. Mireille était
mais on croit des maman. Oui, mais on fait ça va tout passer. Oui, mais on monte. Oui, mais on ressort ça va te mêler. Vraiment. Yes! Maman n'a pas yes. Yes! Yes! Moi Antoinette. Moi Antoinette. Moi Antoinette. Moi Antoinette. Moi Antoinette. Non, cap. Moi Antoinette. Dans l'objet de Antoinette. Tu vas pas monter. Puis tu fais un peu gazé. Bonsoir. Eh! Maman! Eh! Là donc tous toujours na mode matanga ya actrice na biso ya munene ya mboka Miraisa watika biso depuis mokolo ya hier
à 3h du matin. Tous à Maman Étoile. Maman Étoile, bonjour, mes condoléances. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Voilà, Maman Étoile, lieu pour Zaki Angola. Et par après, au Yaki Koyano Kinshasa, au Tikaka Maman Mireille, au Tikaka qui a sa maladie ou comment? Non, on a tiré maladie. On a tiré bien. Ok. Et Sangwaliwa nae au Zokiango Ndengeni. Oui, Sangwali n'a qu'un bâton à profiter. Depuis à Bela qui n'a pas qu'à sauver. Oui, bah quand Bela. Et là on est dérangé qui est juste. Pour battre Bela, bazo, battre bam, sur bas attention, monsieur so, babomi c'est pas mobile, ceux qui filment encore net, maramozo maman Bela n'aime te botika. Naibi liwa ya muntu batu balobaka nyonso o akoki koloba, bet ba mususu balobaka kaka pona ko na ko pelisa moto to ko bebisa réputation ya muntu ba mususu pe balobaka peut-être douleur hein douleur pe ezangisaka muntu contrôle oui mais na nyonso na to ebaka liwa nzambe nde mutu asalaki yango et soki mutu akufi c'est que nzambe a permettre nzambe a permettre akufa oui voilà voilà nzambe a permettre akufa. Quels sont les bons souvenirs il y a Maman Mireille aux garde jusqu'à là? Barizitika ebele ya bien ya mabe po koswana to swana mingi mais koswana te koswana ya NT OK na swana ya NT azala babiloko ne moko boye alingaka koningana ningana siko esika ngana zali ngana lingaka te ningana OK yo na kimia na linga vanda kimia siko so alinga ningana ngana maîtriser so alinga au mona komi tika makimia ngana za yote omona ngana bisie aux artistes munene vanda bo alinga ermo so toza mwa bisika mwa kobina mwa babiloko abongwa ngasi kuna bande kopekisa edo bisika biso tovandi ti tokabwana photo swana kaka ko swana ya NT ko swana ya famille wala pe abatu nyonso bayibi. OK et lelo ya tiki biso eloko mususu pe nga penza nazala momesano penza ya nalambaka nanga menaka pe na momesano kolamba te. OK lokwa tozaka na ye presque moi pembeni wana na Angola na bande olekisa temps nyonso epa Miraisa jour pe amoni nga na ye te soki alambi ayebaki baguna nga nyonso il faut abenga nga na oloba te po akufi bato alwanda bayebi na sina loba mpela ba émission balebele il faut abenga nga po ayebisa nga Yolande Étoile eloko boye nalambi boye ya solo nazoya nake kolia do ezaki pe na okola mukana tongo boye kana sokoli nake panela lekisi journée mobimba semana ye kozonga ye moya epa nange ezate po eloko kolia ezate soka fongoli nani congélateur kuna akomona ka ba jus akomona ka ba jus akomona ka ba saucisse do biloko monga bongo kaka mais yeso ke fongola arka na ye to bande pe ko sona zo ebisa problème ni olamba bondiro za problème muntu okuta bagu nyonso kuna ba hezi okuta bagu nyonso kuna okuta pondu okuti ndunda légumes verts okuti mbisi atumba okuti so ina fongoli congélateur pe bande pe ko sona se lisusu ngabi olamba boloko za problème muntu likamunini tika na lamba Étoile nde nazaki nde na makasi soki makasi ezate na kolamba te biloko ezalaka ebele kuna mbala moko jour na soki nakanzala na bimisi na chauffer okokende oyebo okuti Mireille bakiti ezalaki boye na mwa salle manger boye oye okuti so asomi so eloko musu atelemisi boye biso ko swana biso ezalaki bon yango yo so suma biloko ebele boye yo oyaki akovanda Étoile na bongisa na alongwa kuna ba biloko abongo donc na bande passer temps nga wana na bande kolia wana sima na ke kolala ko koma pe akomera moko so amoninga na simi mwa mbongo mona botolinga ngo to bawela ko te na zu yango po olia kawa to boseki ya ebite Maman Étoile ozaki le kanisa ozonga Kinshasa o intéressé qui peut-être que bozonga na bino te na intéressé qui était metango na komi to sola une fois avant numéro na ebunga nde na yebisaki atuninga nde ni kunanga biwi awa déjà mosala eza mais Mireille moku ezawa mais yaka to sololaka une fois et après numéro ekobunga après ba temps eleki ebele to sololaka lisusu te
nde toye kozongisa kosolaka tango abandi maladi awa nde lokwa pe nazaka numéro ya mobali na ye bon ami na ye nabengaki ye Mira azobela boye na boye nde apesenga mama nini aexplike nga pe tension étoile boye na boye nga alobi bima Kinshasa ti alobi te batraite nga nanu eleka nango nga bia d'accord lokola eza mpe ka ya sucre ifali ka obima mpo ezalaki sucre na tension nde abi te baotraite nga déjà nga bia d'accord na banzi nde ezalaki kosola ya suka après nabandi kosolaka na ami na ye bazalaki na ye ti na ndenge na ye koyoka lobi babenga mpo bayebisangaki akufi mais samedi ntango nasololi na ami na ye nayebisi ye bowumeli na hôpital wana solution eza te bokende na bahôpital na biso ya bacongolais ezali mpo bahôpital okuna lokola moto akotaka na kati te moto atikalaka ye moko pete pe oki kolamuka pete pe oki kosenga mwa mai mwa boye vomi ba hôpital oyo bazalaka te donc kuna eza ba hôpital moko eza ba privé donc ezali visite zaka 15h oza mama oza papa oza visite zaka 15h ye moko ko soigner makambo nyonso tu ya bango moko kuna so ekaka esili nde facture mabofuti hôpital na ezalaka bongo ngabi botie na hôpital moko oyo amonaka batu papa bato aboyaki te mais alobaki na ngai étoile na minute ona no ka eza bien te moye to sala ba ko changer eza te to sambela ka nzambe soki a changer moi santé et ça améliorer et bon to changer ndenga na bisa bité wana samedi ngabi te soki e s'améliorer muke soki bo longwe wana bima na Kinshasa ayebisi ngai mama to sala bo ngabi bo bima Kinshasa nde to solo na bande obenga chaque jour dimanche na bengi alabi mama to uti kuna na ke kola na ndako to kozonga lobi nde tinde bakende kozonga lobi tellement akufaki banda 3h bato bakotaka te tango baye kokota 15h nde baye kozwa sikoyo nini baye ko remarquer sango wana ke Mira ezali te eza te ke o soki nini te wana pe ezaka hôpital babande pe ko traiter parce que so déjà hôpital oyo bokoti sarakisi te eloko te nyonso bango moko kuna eza hôpital mabe non c'est eza bien eza hôpital mabe te ozomona eza kaka ke biso to mesana ba hôpital bongo te biso to mesana ba hôpital oza na hôpital boye mwande kwa za wana soko fongoli misu boye ozomona ye nde ba hôpital biso to mesai nango to mesai na wana okipe ko vanda boye ki mwa pasi moko esali awo ti bobenga minga nga mais soki muntu no za wana ko yebisa ke na yoki mwa awo esali boye ozomona nde problème ngwana kaka ezosala biso pasi mbo tokosala nini nzamba azwi tozoyoka pasi tozolela mais nzamba si azwi topesi kaka merci problème moko ndenga na lingina loba kaka à propos ya ndenge na moni natalaki émission moko bato baloba mobali wana ata azana mwasi na ete ata azana mwasi na ndako avandaki pena mire boy na boy te batika balezo ndi wana mobali wana azaki na mwasi mususu te à part Mira esa azalaka na vie na ye mususu après tango asengage na Mira esa avandaki nde na Mira esa sinon mibali kane bazalaka soki pa bande ko tricher libanda wana nde ekomi likambo mususu oui ba ipe na net en pire petite ya Mireille ba otanga kombo wana aza pire petite à Mireille te OK azaka asala pe théâtre to pesa na biso ne ezaka bonjour ndenge nini bien to solara bien mais dis-moi na isika bovandi bato ebele okozala mwa muntu moko boye peut-être makambo non personnel obeta ngo mutu nso tuté mais dis-moi okikozala na muntu moko oyo motema no esepelaka obetelaka pour la logique des choses penza ezalaka nga ngam to bande partager la Mira esa nyonso mabena malamu to bande ko partager oya kondimandimi oya koboya etali nzamba yebi ezalaki bongo et après baseri moko boye tokomi kosambela naye nani mutu bolo bana mu voto na ngai na Mire tokomi kosambela sika moko na église moko ale tokomi kobenga na bana papa tokomaki sikone ti 3 bongo boza likambo bosolo libongo po boyebi ke bozo confesser doctrine moko ata pe likambo ezali bokokutana na bino nyonso bosambeli bowana pasteur moko boza na intercession moko bokende kobondela alors tango na longwe na yeboye nde atikalaki na movoto babandi kosolola eza te ke mobali wana azalaki ya muntu Mira azwi nde mutu musu azwi te
azalaki mobali ya Mireille problème ka ezali peut-être po azalaki nano abali ete mais tinga na bandanga na yawa na sai déjà oui OK na sali awa na Kinshasa na sali déjà 2 ans oui mais avant na ya bazalaki déjà ndako moko tozo vanda na bongo ndenga na yaki boye babilamba na ngai bele tikalaki kunati muntu ayelaki ngai eza ami ya Mireille wana OK yenda ela inga ba valise na ngai so etikalaki bazalaki ndako moko oui ezate ki aza mobali moko oyo abande ko ya sima kei soki ndenge nini te bazalaki esika moko biso nso toyebi ndenge ezalaka kaka peut-être pe babande ko bongisa lobi okuna aya kopesa biloko ya libala mais anantanda bazalaki esika moko yende muto alongola Mireille na ndako azalaka nango kote ya palanka amemi ebisika Mireille akufeli lelo na ndako wana basali puis donc bazokende sikoma ba 3 ans na ndako wana ye mutu afutaka ndako yende akipaka makambo nyonso ndenge bande mona Mireille ke siko na komi na libala donc azalaki mobali na ye eza kaka po apesa mbongo ya libala te mais bazalaki esika moko donc voilà bon bazotia la miniature wana eza ye wana de amina ye oui oh mon photo oui ye non na mobali olobi mobali na ye non bon eloko wana lingi na épinglé bandeko namoni na fait na ba miniature ne botiaka botie tonton moko alati kepi ya pembe boye na linette wana kombo na ye papa Carlos alati ekoti ya pembe na linette namoni botie ba miniature ke mobali yango ye yo te ye wana te OK muntu botie eza papa Carlos aza pasteur et puis bando ça peut théâtre yeyo oyo voilà au moni yewana voilà yewana asala pe théâtre mais mikolo na moni ondiri makambo théâtre ngo atiki ami pesano na makambo ya bonzambe trop donc ye asala théâtre aza pasteur oui asa congolais mais bakeba obika bato bakenda kuna na Luanda kala ba koma kuna aza tana likambo moko tena ndenge botie na miatina papa ya bato botika pe boba ko pekisi bato muso ba crise ya pamba papa ya bato penza responsable boke ko mamikaye na ba miniature na bino papa eza yete OK eza yete ko batie babiyene mobomi mobali eza yete bolongola nini wana botie eza yete eza yete wana kombo na ye Carlos Masamba asalaka théâtre aza président ya troupe na ye kuna na Luanda OK pourquoi botie na miniature eza yete eza yete c'est bazo maîtriser photo ya mobali ya maman Mireille bien te ya wana ba peut-être baza nango te ce baza nango te batika vidi bongo batika kozwa mutu musu batia wana ce n'est pas gentil ce n'est pas gentil mutu wana botia aza responsable aza pasteur azana famille na ye azana makambo nyonso ebele bokende kotia bongo na nini bato pasteur ope azalaka boy boko misa pasteur bato témoignage ya mabe crédibilité yo aussi là oui mutu batie na miniature wana lati kepi ya pembe kombo na ye Carlos Masamba aza pasteur azaka pe na troupe ne na Luanda ye wana mobali ya Mireille te bolongola ba miniature na bino OK voilà nde message kala ngena pesa yango wana voilà mais jusque là déjà bo établir moi groupe ndenge za la somme ta kufi po boye ba vu que corps eza kuna na Angola est-ce que iroya bo to ba kunda eka kuna en tout cas tisiko na yebi eloko te tisiko na yebi eloko te bandalo binga na weka message yo nazo mona biso nazo lenga na weba te na olenga dans les vides donc na ye kozwa adresse nde lelo epa ya Doré nde na yebi cheto ke mpona bande ko yeba te awa eza wapi tango Doré azwi adresse nde toye kokoma awa na Matanga nde pe na kuti bino boye na bina meka mpe ko longola eloko na moni na miniature eza yete wana za pasteur s'il te plaît bo longola mabiloko wana wana ami ya Mireille te yete. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Toi, beaucoup de courage. Donc, tu as déjà programme. Voilà, on retourne. Un vaccin. Est-ce que depuis que vous avez quand même ami na téléphone? Oui, tout ça solo. Tout ça solo là. Après si nous détails par rapport à qu'est-ce qui vraiment a emmené maman Mireille na Diwa. Na lobby ya tension na secret. Tension ça na oui. Mais au moins quand même Babylone ni bazo menacer tout ça là est-ce que oui na moni yango. Après si aussi na mozani est-ce que ba toucher était en sécurité quand même. Bon wala nde nazana nini exactement na ebika ke lobby na morgue ba menansaki emuke et après ba maîtrisaki banda ya lobby ti lelo na moni eloko ezate po muntu ba menansa sur la ratin pour na solo na solo na ton. Pour te solo na ye azana téléphone na ye azo solo na ye. Oui.
confession dites-nous un peu est-ce que depuis makambo et bimi ozo les choses dans robenga et pour ah oui yambangate oui c'est ce que je voulais savoir na benga ki penza mais azo yambangate voilà d'accord mais toi s'il vous plaît toi fils na biso na osenga ndesini na ba comédien nesto ko baza di partout na monde ati pona liwe ya ndona biso mi raisa na osenga ni tolela kakati tolela tosala o tosalaka soki neti mirai pe nzamba sungi aye azongi awa na Kishasa ekozala malamu mingi po bambongo ngo pe kolia ngo pe tolia kala biso yango ya malunga te na théâtre alors loko si akufi boye azonga ta bakunda ye ezata mbongo ne sukalie c'est bon kendenge akufi bongo bakundele kaka kuna donc nayebite souci ezali koreya po awa nde bayebi mire quand même mire banda théâtre kala batia pe nini na nde batiaka na victoire kuna ndenge batiaka na place des artistes quand même po se bakundie kuna awa bakotia yete mire za mutu akala na yebi mire ete aza mutu akala soki vraiment bakonzi pe bakotala bango baye balembaka biso te balemba biso te basunga biso lisusu corps ya Mireille pe eya bakunde awa quand même ba poster pe bisika place des artistes wana ekotika pe souvenir asi akufi toza eloko koloba te ezala o nde abomi o ndebo ya bomi wana ezaka makambo ndenge ezalaka po na mbanda soki abomi mbanda ndenge bino bozolobela seke ezaka jour na ye po bambanda na mokilo baza ebele makasi c'est ça baza ebele makasi voilà toka bon souvenir nous garder makasi vraiment ninga na Mireille neti na Kishasa awa bato baza ebele nte tozali na Luanda ezala moto bande ko maîtriser lokola nga azate moto bande ko maîtriser Mireille lokola nga azalaki te Mireille azaki moto matata alors pour vendre pembe na ye il faut yeba ye po yeba ndenge ko banda ko manipuler ye maman est estimation ya coût ya bomema corps ya Mireille a sanza na mo et yao pour il faut senga mbongo la corps na bayana mo soki lelo mukonzi moko to mutu moko alandi bino par hasard et ça na besoin yeba besoin estimation ko sanga ba à peu près ba combien de na yebite parce que photo ki ndo sa ba rento to lobi to na réunion nde to koyeba soki ozala ndenge nini mais na yebi krake déjà ndenge to imaginera ka photo za plus ou moins tana 10 000 nani oui photos za nango nanu na mesure de prudence kaka mais po ebima kuna yawa sur 10 000 on dirait moi moke kotikala nango to yebi na yebi nanu penza te pona na lika ko te ko lobelo mo bozolo aka pona ko loba oui voilà merci bon donc ya nde ngai vraiment na lobaki na ko loba na micro te soki na lobby po kaka na moni miniature ya Carlos Massamba donc na lobby ka pona loba na public ezayete muntu batie la miniature wana yete wana zape muntu ya théâtre un de deux aza pasteur aza responsable na libota na ye bato batie site pe balongola ye balongola c'est pas gentil nde eloko esaiki na loba na micro sinon te en tout cas na ninga na loba na ngate papa ngo bakisa liloba bon normalement on a koka ko bakisa ça ka pa miniature wana ndenge mameto la lobby papa Carlos aza innocent na makambo nyonso batie photo wana donc bandeko batie photo wana bakota na ba source bazo vraie information bazo vraie photo ba remplacer place ya photo wana parce que o aneza ko exposer mutu la famille aza na bandimi aza na église aza na ba mambele ba monake lelo monde me ba olobela papa Carlos ke ba weli c'est une Mireille ça na liwa c'est faux donc bazo vraie source vraie photo ba remplacer na place wana alors na communauté ya ba congolais ya ba comédien ou baza na Angola ou peut baza na Kisasa na kosenga ka keto za la ini les gens d'Angola déjà suite réunion zakuna na insilité suite soki esili bakopesa biso pe toya kopesa bandeko oyo bakokutana lobi awa po bainformation ezala presque ndenge moko donc souci ezaka moko ke ye salonga Luanda à Kisasa alors c'est le mira esa so bakunde na Angola par exemple yebaki tobosana ye pour Angola après 6 mois batimula d'accord batungi c'est fini alors tobosana ye
Alors pour ezalake pour ezalake kora yesa evanda tombo et umela seko na seko ça coûte beaucoup de l'argent il faut qu'il a ko futanga alors nana mo futanga ko na Angola. Donc papa pardon si on a comprendre bien au cas où Komira yesa kunda mikuna il faut chaque mois futaka bongo ya tombe. Donc oui ba futaka soko ba futite ba yako pikola ezala bongo ba changeaka donc ba longoli ba wana nyonso ba remplacer ba tumususu. Donc ça veut dire que wana to bunga yesa pour de bon. Alors pour to bunga yete il faut tout faire l'effort kora yesa no Angola et yana kisasa awa ba facilité wana ezali to mona ka tombo na seko na seko de to mona ka ya ba ancienne na biso mususu. Donc c'est ça. Yo mo repose là déjà en Angola. Voilà. Oui, Angola ça fait un mois depuis dans Kinshasa. Ça fait un mois. Yesa za grande sœur na ngato out na bango sika mona swabala na ba chef français nzamba. Ba yesa ba yamba biso na swabala. Nangola pe biso pe to yambi bango na mboka. Donc tozalaka bien na ba sœur na biso ba oyo tozalaka bien na Doré na Mama Étoile tozalaka très bien na yesa to va bien. C'est une famille. Faut rappeler biso comment là. Na Bouba de Best. Bouba de Best, nous sommes pas leader. D'accord, merci beaucoup. OK, merci. Voilà. Le bien j'ai dit. Merci. Lobby on dirait qu'à Canada, Kungai, na bandi kubenga batu na Angola. Mami raisa akar malade na hospital. Bonjour comme ça fait que mon bala bon bokota. Bonjour télématé une semaine ya bon na ndek. Donc on dirait yo ye dipete. Ngam ta itsinge étoile. OK. Ozo mo étoile ta ibisika. Que tu es na zomona. Zomona sikoyo bakuna ngotisango. Bakuna biswango ya WhatsApp to sangana batanga. Iso ezo beta mate. Ngabitef na bota courage. Bakuna ko, mais quand on beaucoup, puis bozo bakaka kino inane ya boy. Bon makaba mi reste ba isinga ke mi reste na ça fait une semaine. Bon lobela moté pourquoi? Moi c'est comme makambo ebani. Makambo ebanziwa. Lobby. Nesi monte mobali naenda bi mobali nini apala Mireille na Angola. O famille na ebe balingi tenga bi famille nini. Nini. Bosa la violence beaucoup dans l'hôpital. Beaucoup dans des conabino. C'est ça. Oui betate tout. Oui betate une semaine. On dirait le moka kabou maman na dit ko tama kelele. Maman ba sacré banani bake ko bakena na sénateur bake ko vanda kuna babilelo lelo. C'est la titre bango bakoya. Nzoka tina osa bongo. Déjà ça kufaki. Maman depuis 3 heures. Tinga nazo donc moi makile za kama kila. Tinga nazo chat des ordres na bango bakende kuna bakende ko sa violence bakota na hôpital. Tango ya informé ngati. Na kwa masoyo zo beta maté. Allez, kana na chat des ordres. Zoka nzambe makile ko makila étoile. Na kwa kusano ba conversation sur que ça na ba kwete mo kita. Mibeko ya hospital. Wilinde kia kota ende. Nani? Wilinde. Sika sana nina bundaki. Abundi ndenge. Mais fa bon peu. Ba mona munokula bango balobi ke no to boyi pa panza ndeko na biso sango. C'est clair. On zo kosa na koka kosa te. Hôpital wana nde bato bakosa ya wili ya koti ndenge 15 heures kasi te 15 heures. Pour 15 heures c'est comme nous 15 heures bokota te. Une semaine et demie 15 heures bokota te. Siko esali nini? Une semaine wana ba 15 heures on doit répondre ba visiter ba pesa ta ba nyama musuba ibasa. Oh. Makamyo zone betwa. Ndolela. Ndoso office to banika kule. Mana tete des ordres basa te ba te kuna bafani babili londe lelo ba. La badali babili londe lelo.
ndo moni wana bakendaki wana po bamona kaka 15 heures tata mokonzi pakili bakota kasi on dirait pas qu'il a de ça la bafutaka te ezaka 15 sokomona eza 15 soki deja esaliki de visiteur basi bakoti na kombo ya mutu wana bamosusu bakokota te juku wana alors soki moto aza na posa ke nde ngasi namoni mbala ebele boye bato mosusu mpe lelo bamona ye c'est que il faut ase privé nano ye akota nano mpe bato mosusu nde bakota lokwa sikoyo ase privaki te kaka ye ake kokota elakisi moto mosusu osali akokota te. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Yasika et Yumi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzambe na nayebi te siko jour akolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Dada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba dada makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi te na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de dada agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada Mwenye mwenye fimbo. Napesi awa. Zaya, 1 minute. Opiso tsumu na pataja za telefoni. Biso ba estuka biso mbongo na nzela. Kama yeye mwenye mbongo ya wasi. Yeye na mandeko ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela bato nzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Akemba Soko che. Bazui. Soki pa kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mimi. Tokiei. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzini yomo
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.